venez à moi pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Voilà, banane. Gaulois. Baya et pas Fali. Bah, on a repos. On a un repos éternel. Tangani na komo sekaze. Gaulois. Gaulois baya. Les baza bongo. Ya. Tala. Fais kaza mutu mo pena ko to tike ye moko. Vidéo vitesse. Tout le monde fanatique. Oh, faire ye mo fanatique Fali. Hein? Faire ye mo fanatique Fali. Place nini. Papa. Place nini. Il y aura un épisode. On va pas diverser. Il y aura un épisode ko azara fa ene nani. Ngaso na ki faire ngaso ki faire. Nde Fali abeti yu arena. Na otango na mutu na ngate. Na longo il faut na sauter na kelukelo ko eleki yu arena. Na ke Stade de France. Frère Golande azabongo. Ako le kaka na nzela muninga te, muninga beti Stade Holandi. Muninga beti Holandi, muninga se Holandi. C'est que ozo laksana la bana na ope ba Gaulois. Balanda mama ba wario. Vidéo vitesse. Musique est belle voix. Musique est belle voix. Musique kende beta mama minene. Kende kutana bata minene, kende signer ba contrat minene. Que faire passer là ngo. Asina passer ba contrat minene. Akutana avena bata minene. Asina ne contrat pas été David. Asina contrat pas été. Attends na bureau malonga te. Attends entourage malonga te signer contrat ngwa. Ani contrat te relation mukende ka taina e. Hein? Vidéo vitesse. David ezape na constamment na sali carrière ya Michel Mikuse ke na musika te. Hein? Carrière ya Michel Mikuse ke na musika te. So temena bandi otangelo. Tous les Michel Mikuse ata carrière mulaide. Vidéo vitesse. Kozala waro c'est ça non. Ozana bagage, et puis ozana ba argument pour le puis ozana sengo na musique ozoyo et puis ozana sengo ya leader na yo mama osala. Tala ba avantage. D'abord, nous avons un avantage, il y a des Gaulois. Cause à la fanatique à Gaulois, il y a Herbeza, que ça la débat est inutile. Et ça, comme la Diamba, et ça, cause un argument, puis Maramia Rolobana Batu, et ça, cause un Simana B. Tala, ouais. Différence à Gaulois. Na Wario. Na Wario, vidéo vitesse. Na total ilo mo ya Côte d'Ivoire et botenga ba plan. Ba denze mona ya Paka Juma. Abio Paka Juma za fleuve no fiaka na ko. Donc na Congo le fleuve comme il Paka Juma. Wani. Bangi. Donc vidéo vitesse. Ba Nigérien, ba Tanzanien, ba zozoki musique ba beta ba sala minene et Fali azongi le logo wana et nga comme na congolais boy. Na souffra na zala contre congolais na souffrir. Fali on c'est le côté papa. Tout ce que vous bêtise nga pena ko vidéo vitesse. Oh eza comme mususu za ndule. Kuna na FCC na dernière fils mais côté boy na ko makamani ki Kisinjora. Hein? Ouais. Kuna daka logique, ordre. Mais si on a yebo endeti boyabi kuna mabeza là. Vidéo vitesse. Je suis de tous les warriors. Bon moi était na zone ba bilo lemba bilo minene, moi li papa kuna ki pona ta pantalon moi kangenga masoka dessiner mi pena. Ah te. Wana wa. Kuna faut de l'eau mujini moi kangi yo nini mais senga na ko moi relax. Vibe senga loko za boga ko foxa mingi de la tsaka otimo loko mo mwete na tina nga moi Philippe Play vidéo vitesse. Ya tala fera za mutu mo pena ko to tike ye moko biso to longo to ke ba fali to tike ye moko abande na makam Hein? eleki trop c'est trop fait na za bongo anden to tike pena ye moko sa o pana tika za de biso to ko ba wa ko ye mo avandi abandeli makam trop c'est trop ako pena kanda comme hein? Comment bien na kanda frère Gola fait que ça ni bien vidéo vitesse. non lancer appel na tous les bateaux na mona ba commenter ba finga ya bo finga nga po nini bo sepela kuna longole bino na bo umbu tamsu ba banoka suni po koma ba waro mais ngane na za boy papa ba te bena banza papa osali bien biso pe tondoka suni mais na mito to kono so ba lokwa bango ba yeba ni te moi ba te bango ka lokwa ngaka moi yango ba tsenga la mito so la plupart ya ba Gaulois tout ba komi banane ba warrior ba molonga longa ebele papa yaya buti ko finga ngai boya bozwa pédicure bozwa vie éternelle vidéo vitesse.
toke bela Stade de France parce que yebisa ngai na mit oyo bagola baza na argument to baza te baza pe na bandule kala mingi te bana bandule na babeta na Tanzanie babeta na Madagascar babeta na Guinée Bissau tala dega kozonga sima na vie carrière et comme on na taille na bango moi ka tenir mukuse carrière ne peut comme coup tous les missions mukuse à la carrière malonga te ah nzambe oyo zaka poko mi wa yunde ko mero mama ko non et ça constant na remarque na sali atali ah ba ya mikuso bakana mo pe musical ko mikuse bo fali amulai oh taille to soutenir mon Diamba trop hein mon Diamba to soutenir trop vine qui na Diamba to mona trop c'est trop tika koluka ko selo ko moisa ki ba kinois ba konna kaka ko souffrir comprendre tous les ya bo gos ba belle fille bolongo na distraction aux angolois bino tout boya pas fali bozwa repos éternel. Et le voilà minito fallait pas avoir peur de repos éternel. Repos éternel et vidéo ba biso ba wa on a to comment na repos éternel to coupa la musique. Hein? To coupa la musique. Ba warion. To comment na repos éternel. Beaucoup fa la musique. Fallait attaquer de abet ka doom kon atina YouTube et c'est un succès. Parce que muta bongo no golo ndenge nini. Exact carrément impossible. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Yorolanda, Masola Balabala, Yorolanda Idéologie TV, Pobino Bolingara Yango. Masola Balabala toujours. Donc, téléphone est l'emi, téléphone est Senga Bano. Masola Balabala, Luke Labiso, chouchou de tous les warriors. Donc, dans ce yépe, tout est négatif. Il y a la Masola Balabala, tout sola naïe, Azalaki Gaulois, Alongwe Gaulois. A commis naie Wario Liko nango Wario certifié Farel Mille Esprit David de Wembe Watard d'ici panique hein tant soit la chute de tous les Wario donc faut zarana sengo déjà pour chez Bino qu'est-ce na kisi ba Wario biso sengo vous zarana sengo na biso depuis na zonga Wario na biso na komulwa vina ngebongi hein vina ngebongi Nani? Na ba na yebagité privé na ngana bisayo mystique. Oh. Ba ba benga ngana libango te donc je vous aime trop les warriors donc chouchou na binoye bobo continuera aux ande bossa donc je vous aime aussi David Masola Balabala. Je suis là. David Mukili ko zilate baba lo ba na place na mi lobela kana yo. Mi lobela ko ngato bo lo ka mwana baba lo ba. Omona ka pina ngadi capteur na mo pene pina ka kibaka ko ngande. King da pété ami lobela sir na yo mona sala malonga kozela te ba ko baloba masola ba te mo lo masola baba les nga David Wembe kozela nga na lobelo te zala bena ndinga na bena les chutes de tous les warriors du monde les plus aimés warrior certifié Tina Vivendi donc na yaki na lobaki mambo est vrai qui donc je n'arrive plus à supporter être gaulois. On a changé dans la commune de Wario, mais il y a beaucoup de gens qui me critiquent, des Gaulois qui me critiquent. Non, on ne te connaît même pas. Toi aussi, essaye le côté bien sûr. Non, peser dans la tête, dans le côté bien sûr. Mais au moins, la plupart, ce bazar 100%, 90% vont souffrir. Ngana fongoli bango nzela ya ozonga Wario wana bagolwa 90% ba souffrir et le ozo bongo eza soni so ngana longoli bango soni bango te boko kufa na soni te tu vois faut bo longola soni bo ya biso tout soutenir moi na mboka mais faut rigoler pas moi na mboka aza moi na mboka mais aza numéro 1 te numéro 1 c'est pas lui pour pas donc biso tout ba kinois africain il faut tous en asima ya fali pour pas tout soutenir les restes to bano kabola bon to moni Hervé à la concert na Côte d'Ivoire bon ba Côte d'Ivoire moi 10 personnes au concert moi fallait mutando tinda comment fallait mutando tinda
moi 10 personnes bon moi 10 personnes baba tutu bakoma ya fali et fali siko bakomi ya fali et ça li ondenge nini et ça li ondenge nini na minute oyo na yo na ebite soki eza ya solo to lokuta loka ndese batile misako place moko boye balingi babeta yo balingi ba menacer na niveau lona ko beta c'est trop niveau on doit beta ngaza na yeti mais et comme ndeti moi côté quoi tu vois donc ba omo ko ba créer moi boulot mais to bela mambo wana de to lo po mu to ko beta mu to sala ko kana ete comprendre ezaka ke biso ba to kontaka na konte nanga po konte leader na melaka diambo konte nanga po konte leader na melaka diambo ko sa musaka ko beta musique yo konte nanga nga so na lobi ndese ni nde ba Bogi dynastie. Non, c'est pas ça pour compter la leader, non. N'est-ce pas, il y a beaucoup de distractions. Venez. Tout comme on sait la Bible, dans le bain, Michel et Liboso, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Voilà, banane. Baya et pas fallu. Il va avoir repos. On a un repos éternel. Tangani na comment c'est casé. Bagoloa. Bagoloa baya. Les bazabongo. Ya. Tala. Faire ça mutu mo pena ko to tige ye moko biso to longo to ke pas parler to tige ye moko abande na makam ele ki trop c'est trop faire na bongo ande to tige pena ye moko sa o pana tika za te biso to ko ba wa ko ye mo avandi abandeli makam trop c'est trop ako pena kanda comme omo pena na kanda faire gola faire ça ni pena ba gola tu ba longwe ba ko ba wa to tige ye moko abandeli makam non sika abandeli pena musique nanu moi c'est ngolo moi si golo batikali et pesi moi teti ba tout pena ba longo batiki nanu po papa ebi na total ilo mo ya Côte d'Ivoire et botenga ba plan ba ndenze mona ya paka juma abio paka juma za fleuve no suya na ko donc na Congo le comme play paka juma wani bangi. Donc, et le replay comme il plaît Pakadjouma. Nous avons dans Côte d'Ivoire, c'est quoi Pakadjouma? Mais c'est Hervé. Tu peux nous expliquer c'est quoi Pakadjouma? Non, Pakadjouma, c'est notre fleuve. Non, et le replay comme fleuve Pakadjouma. C'est du mensonge. C'est comme nous avons fanatique. Tous les Gaulois, tous les Gaulois du monde, venez à Fali, vous tous qui est fatigué, Fali vous donnera du repos éternel. Vous avez pour ça ma belle frère. Chouchou na bino. Ti na za na posa ya bien ya ba africain na ba kinois. Tu vois? Ba kinois belé ba souffrir dans la vie. Ils souffrent. Papa, faire a comme ça maman encore. Trop c'est trop. Faut to tige yemoko. Soit que va na poto, soit que va akende. Soit tu fais Fali atirani papa musique ezonga lengi. To comme ba nigérien, ba tanzanien, ba joie musique ba beta ba sala minene et Fali azongi le logo wana et nga comme na congolais boy. Na souffra na zala contre congolais na souffrir. Fali on c'est le côté papa. Tout ce que vous tout ce que bêtise. Tout ce que bêtise nga pena ko to soutenir mon Melidiamba trop. Mon Melidiamba to soutenir trop vine ki noka na diamba. To mona dia trop c'est trop. Tika koluka ko c'est le comme isa ki ba kinois ba konna kaka ko souffrir comprendre tous les yaya beaux gosses ba belle fille bolongo na distraction aux Gaulois bino tout boya pas Fali bozwa repos éternel et le voilà minito Fali pas a repos éternel et mutaloba na ngai logo ya na plan Mobutu ya Jidouara na kin hey papa nga debu na koma wa na koma na repos éternel. Donc, on a la musique, donc on a tenté, on a sambria. Au moins, on a couvé. Il faut être le solo lipa. Il faut être le solo, il faut une lampe, il faut un taxi. Donc, on a comment on a répété, on coupe la musique. Hein? On coupe la musique. Bah, variant. Donc, comment on a répondu éternel. Beaucoup de la musique. Il fallait attaquer des studios avec la Doom. Quand à YouTube. Et c'est un succès. C'est comme ça, bon, on a carrément c'est impossible. C'est impossible carrément. David, ngana chouchou, vinenge bongi. Bana komi warrior, vinenge bongi. Na trop molili. Na trop molili. Wado mona bien. Non kota
tant bien en Oya, Fernand la lycée, ah, ministre, bando aux zongi wa na monoko mi boga basuka na kanga wana bomoje il y a Hervé président ngate mon président c'est Paul dos Santos le guerrier quand il dit il fait quand il promet il réalise Vanda Moga le seul qui nous reste mais batu babengi très batu babengi yo ozelo côté oyeba na yo pété ozo compter na yo pété ah pour Nathalie un peu mon commentaire au moins on est ni batu o ba loba na ngai oza très au compter to ebanité eza bato ba na Angola te David med pendant loba nonga na souffrir na mboko na mambo Hervé okende bino pena bobo za place mo bazo pinga Hervé poka ba mo ko tala ke bato ba pinga Hervé ba na raison na bango makamu bazo loba eza net ke buso beleki trop David message na zo la son na tous les Congolais biso tout ko ba warrior biso tout na minute ngam na lo ba les tous les warriors biso tout ba warrior o Gaulois o nan biso tout ba warrior to bando kablasko ba ni ba département so mutu abisa album toka ba Congolais moi 1000 au boke nguna bo télé na YouTube pour asala moi envie oh bossa bisco fali comme ko diriger Congo Mobimba comprends tous les fanatiques à Fali tout le monde fanatique oh Ferré mon fanatique à Fali fanatique à Fali papa place il y aura une épisode ba diverser il y aura une épisode ko azara fa ene nani ngaso na ki Ferré ngaso ki Ferré nde Fali abeti yu arena na otango na mutu na ngate na longo il peut pas sauter na ke lukelo ko eleki yu arena na ke Stade de France Ferré Golande azabongo ako le kaka na nzela muninga beti Stade Holandi muninga beti Holandi muninga se Holandi c'est que ozo laksa na la bana na ope ba Gaulois balanda mama ba warrior comprends il peut à sauter ndenge fala beti yu arena so ka fort à sauter à quelqu'un qui est Stade de France. Comprends? Ce soit béton. Ce que supposé, na français, ce que d'abord supposé. Au supposé, à quoi ça là? Toi, quoi ça là? Comme si on a limité via Ferré. Ils ont limité, ils ont limité à Vinaye. Bisoté, à limité à Vinaye. Ferré Golanda d'abord. À limité à Vinaye depuis Alia Legnaye Gigola. À limité à Vinaye. Vinaye a limité, Vinaye sur la stade, papa. Yo ni moi, ah, toi tu as mouké avec la stade et limouera boy Chili la mort. Au sel on est l'autre. Moi, toi, tu as mon cas dans le stade. Et l'immédiat ici, libre. Non, mais faire banda ça de marché à Betty Sugo, c'est ça a marché. David, est-ce que tu as été encouragé? Alors, le gars, on soit ça là. Si, alors, mais album, a créé une stratégie, vous comprenez? Et aussi, papa. Mais quand il a fait un conseil, si il est aux États-Unis, il a fait Côte d'Ivoire. Il conseil toi conseil toi na basala mikie. Ya mabe na basala mikie na niveau ne wa komi aza mutu abeta na basali wana mikie basali de paix basali moi papa moi mukie ko ya Congo na internet autobeta na nini na Belgique. Sala munene et les gars faire à zoba moi ça mambo soni papa normal donc na niveau na ye nesika komeli ya ko sala ba concert na ba restaurant na ba salle de fête esika moi ça léger na lancer appel na tous les bateaux na mona ba commenter ba finga ya bo finga nga po nini bo sepela kuna longole bino na boumbu tamusu babandoka soni po koma ba warrior mais ngane na zaboy papa ba tebe na banza papa osali bien biso pe tondoka soni na mito tokona so ba lokwa bango ba yebani te moi ba ta bango ka lokwa ngaka moi yango ba tsenga la mito so la plupart ya ba Gaulois tout ba komi banani ba warrior ba molonga ebele papa yaya buti ko finga ngai boya bo zo pédicure bo zo vie éternelle
fallait pour pas mystique, fallait pour vraiment faire ça vie éternelle. Fallait pas ça beau, fallait pas là bien, fallait pas yemba bien, fallait pas ça mamba minene, boya. Argument. Bon argument. David et ça peut constamment na sali. Carrière ya Michel Mikousse qui na musika te. Hein? Carrière ya Michel Mikousse qui na musika te. So te mena bandi otangelo. Tous les Michel Mikousse ata carrière moulaïde. Comprendre? Tous les musiciens Mikousse ata na carrière malonga te. Hein? Carrière ya malonga te, carrière moulaïde. La ndelaka na mincho tous les musiciens Mikousse ya Congo ba sont invités. Carrière Sili, Basili, ça là constant. Tous les musiciens Mikousse, ngatanga na ba Congo. Ngana na wa certifié tina vivendi. Les shows de tous les warriors. Baibinga. Les shows de tous les warriors. Oza Mikousse. Bien dans son laïde. Carrière pe Sila mbala moko. Donc carrière et comme on na taille na bango. Moi ka tenir Mikousse, carrière ne peut comme coup. Tous les musiciens Mikousse à la carrière malongate. Ah nzambe. Oh ça va pas comme moi, une de comme mama. Non. Et ça constant na remarque na sali. Ah bah Mikousse bakana mo pe musical ko Mikousse. Bon fallait amulai. Oh taille. Azaka lokwa nga wingambe ba nini donc musique. Ah ouais. Parce que ba musique baka lokwa yo. Na yo na nena yo. Bon comprendre bizarre dans la balabala donc c'est normal. Les chouchous de tous les warriors. Pona ba tout au bana posa na ngana mona ba tu ba comment ba commentaire toi na posa na ye sur Facebook eza Pharrell 1000 esprits nous santouche TikTok Pharrell 1000 esprits Instagram 1000 esprits donc pour toi na posa na contacter na Pharrell 1000 esprits biloko yaka pona télémara chouchou na bino ye je suis de tous les warriors. Bon, moi, j'étais dans la zone de Lemba, Bilora Minene, moi, les papas, Kuna, les pantalons, moi, Kangenga, ma soeur, dessiné, mi pen. Ah, t'es. Voilà, ouais. Kuna, faut de l'eau, moi, moi, Kangio, mais ah, c'est un encore, moi, relax. Viens, bien, le gros aboga, il faut que ça m'aille, de la Tara, au Timo, le Romo, moi, j'étais dans la tienne, moi, Philippe Play, tiens, dans moi, Zara, la tienne, dans les papas Hermès, papa, dans la sommelin, et où tu parais. Paul dos Santos. Ouais. Warrior. Certifié Vivendi. Tina Vivendi baby. Vivendi baby nga David Masola balaba. Ah. Na commune Sengo. Donc normalement le rôle na koti lola avant na kufa. Donc na paradis avant na kufa, avant ba samsanga mena na paradis likola fali popa. Na commune Sengo ba ya botika distraction. Bolonga ba golwa boya. Boya bolonga boya. Botika souffrir. Tout ce qu'on a fait, on a yémoko abandé na makambo musique na abandé na aluki elo nya ko sala otika na yémoko pour trop c'est trop et en plus tu vas encourager leader moyembi le padre bataka nere il faut pas finir il faut pas le baner boité non mais faire gola il m'a bien faire gola za leader voix yo kati musique est belle voix musique est belle voix musique kende beta mama minene kende kutana bata minene kende signer ba contrat minene ke faire pas ça là ngo faire pas signer ba contrat minene akutana avena bata minene assigner ne compte pas été David assigner compte pas été attends na bureau malonga te attends entourage malonga te signer contrat ngwa ana contrat te relation mukende tka taina e relation mukuse netka taina e ana relation mukuse netka taina e ana relation te orgueil bloqué ba dupa ba ma téléphone te donc tout monde mystique pile le top 10 na masola balabala makambo oyo Pharrell azoloba na yebite ba golo na mboka oyo na yebite bridge d'Akikisungu na yebite Paulo dos Santos de guerrier ba bio soko komi ozono malanda ngulu Olanda no batu na sima tellement muto zalaka na ye Paulo dos Santos de guerrier boss na yo patron na yo papa na yo présent na yo tellement akomi na ye akendaki concert plutôt yango wana yo pe o chanel no le côté
toko etaka port du centre chitamba mbona te babodi matadi l'Union européenne ba trésor lindula Ben Wille Gabo le seul fantôme qui sourit Bertoni Sinda Bertoni Sinda bango bongisa ba fali na bika kala mingi te ba fali zo sila bango baza babenga ba banani ba mécène baza pona batutu Paulo azalaki na kwala na vacances ndenga bulu akabeti tout akuta na concert côté concert aza mécène na pona mutu to ba côté concert ya mutu musu alinga kota bango za normal o eza comme mususu za ndule kuna na FCC na dernière piste mais côté boye na komaka manike kisinjora ouais kuna zaka logique ordre mais sona yebo ndeti boye abiki kuna mabezala ani atebe manike kisinjora na lati yango ndo zabwe na lati yango ozalwa manike papa fallait obeta na bela Stade de France parce que yebisa ngai na mit oyo bagola baza na argument to baza ke baza pe na bandule kala mingi te bana bandule na babeta na Tanzanie babeta na Madagascar babeta na Guinée Bissau tala dega kozonga sima na vie babeta na Guinée Bissau babeta na Nairobi tala babeta na Nairobi babeta na Guantanamo tala dega kozonga sima parce que tala pe na ngai Londres, Belgique, Stade de France. Maintenant que Côte d'Ivoire, toi na double et si ka mukusana alela neni na oyemba boza ovanda to betango les 24 ans, les 25. Donc les 23 déjà na Côte d'Ivoire. Les chouchous on a les chouchous na Côte d'Ivoire. On y m'a dit na Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire na concert na bengo David na vie enen ama soit on a vie na zo e baksilinga vie éternelle na mo lokwa na kufa lisuté na mo lokwa kozala warrior on dirait na bongisi cerveau na ngai on dirait na bongisi mémoire na ngai on dirait na tiki correction lokola batu ya diamba o na terre à terre ndeti bata diamba na tiki correction lokola bosco na comme normal tu vois wana nyoso kaka ndenge komi kozala warrior et c'est ça non ozana bagage obi loba et puis ozana ba argument pour lever puis ozana sengo na musique ozoyo et puis ozana sengo ya leader na yo mamba sala tala ba avantage na ba notango sko ba avantage ya ba Gaulois cause la fanatique ya Gaulois ya Hervéza ko sala ba débat inutile eza komela ka diamba eza kozanga argument pe makambo ya koloba na batu eza kozonga sima na bi tala ouais différence ya Gaulois na warrior wana warrior za mutu oyo vie éternelle bongo Gaulois te bi mukuse ndeti ka Hervé oza bi mukuse ndeti Hervé vidimi David Emi masula balabala donc grâce à LBG le mystérieux qui colle ya ngwana na maboko grâce à LBG le mystérieux kota masula balabala po babi batutu bazwaka na balabala batutu oyo balengaka na balabala il faut bokotaka masula balabala papa na biso papa ya balabala cher de Obitu espoir ngoma yonde ka solo ebembe aba balabala jina automatique yebsa papa akota masula balabala azalaka trop na balabala et ko sala bien mettre l'eau HK Boa kota masula balabala kota masula ya balabala ya nigi ndulu déclaré international kota masula balabala et ko sala bien là je vois encore mon boss à moi un bourgeois qui vengele li boka pilipili jamais sila solo bourgeois qui vengele alata na tembe et lamba ngaye poto nde poto bourgeois qui vengele kota masula balabala boss nebike makamba bien koza wayo sa musique boko bina no o raisonner ka père na bino nda yemba o banino ko bina no mon elengi ko za wayo yango mona musique beta te ozo bina no kaka ele avantage musu yango donc balabala les déclarants les plus
les plus célèbres, les jeunes déclarent l'oufou. Papa Bimakini, on a dédouané et l'hélicoptère Yabaris, journal de footing, les grands déclarants. Il y a celle qui sont donc. Donc, je suis un binoye. Donc, Wario va bien na bango. Na bina na pour musique ya to moni. Na bina siko soko za kuna faut pas telo musique beaucoup kuna za ravena. Masoya babala. Boteninga regardez s'il vous plaît. Boteninga regardez. Na ya marabatu nyonso, na ya marabatu nyonso. Na za mutu te s'il vous plaît. Invitez na sa maram na ye s'il vous plaît. Invitez tellement za Wario. Na sa maram na ba Wario, ngala zo tala kaka. Hein? Boko misanga pete mutu soki ndenge nini te. Donc ozala Wario sandu le kobina na yo. Tala. Moni o je moi boko côté na ni na Philippe play hein? On oninga no boninga. Mais kuna po batelo ndule po vraiment pareil mille esprit. Ouais. Tu chuter la biso. Les gars mieux volo ba. Ouais. Na ba programme maison nini. Pesa no ba programme etenge yo oza Wario. Pesa no ba programme na ba Wario. Na peso tous les programmes na peso programme ezabo. Les 8 toi à London. Après London Bella Stade de France. Et ba Wario ba zo zelanga na quoi là na ba réunion ba Wario awa. Ba puis na kenote pour na panique. Ba bina zelanga Alain Visor abi vanda na petit po na mona moto na ngoyo oyo tsaba ninga papa poza na kota na keno ba photo allez chouchou et comme moi pe réunion comprendre. Donc tous les warriors du monde, je vous aime trop. Chouchou Nabinoé, les chouchous de tous les warriors. Donc, Nabino trop, tout ça la gaga, tout ça la bandini, tout ganiga ba am. Pour Hervé Patika et moi bandiano musique. Abandela. Nabi bo finga mais ma finga ça la biso bien, mais bon luka pe bo créer ma finga siga kala. Déjà démodé quoi. FCC à mon thème, ba massa na ngai ba Cliff. Chancel Lutonado, Patrice Omayanza, directeur donc, de tous les dossiers, contrôler, DJ Sonega, DJ Soif. Donc je vous aime trop. Bozalazala, on a bon affaire, mille esprits quoi. Tindiga, Mgodo Tindiga. DJ Gloire MP4, Bola Moleke Belé.